Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Soko Talibiso Baliboso, s'abonner sur notre chaîne Olandaraba émission Nabiso. Tu es Kolak-Sabino Lissousou, et ça pendant l'Ikambakoka, moi, peuple congolais, peuple inconscient. Tout ce qu'on a na Est, Baboto Libiso, Nord Kivu, Sud Kivu, Rwandais, Naba Ougandais, Bazui, Nord Kivu, na Sud Kivu. Tout le monde qui na Kinshasa, ba étudiant inikin, Batu Bakoufi. Koka moi distraction sur distraction, c'est-à-dire bilo onyo sonde zo sala mundiye ba omema biso na distraction potoye ba kolanda mambo ezole kana mboka te po ba boto la biso Congo. To monaki awa Koffi Olomide ngara meka magia beta na Afrique du Sud ba telemeli abeta kité. Toye komona ezaki proposition nyo kalongo ya kobeta awa na France ba telemeli esimbité. Toye komona Mike Kalambai ache distraction ya makasi pona ko distraire ba combattant a to mona esusu fali pupa. Ache ba affiché na ye na France, na Paris, aya kobeta musique. Tala affiché wana na mir ba commune le 28 février 2020, fali poupa. O kolokate. C'est-à-dire bateau baza ba inconscient, c'est-à-dire ezana bateau baza derrière tous ces problèmes. Ezana bateau bazo tchabiso na distraction pour Congo ezala kaka na mbutu ndenge tozomona. Esenge to telemela bateau. Ba musicien o esenge to telemela bango bango pe ba prendre conscience. To telemela bango nzale beta bango tinati. Ba prendre conscience biso tout sangana ensemble to libérer Congo ezali kamboka makomona fali pupa ache ba afficher na ye awa na Paris abeta musique yango zomona combattant wana zo kata ba afficher na ye ya kata ngonyos kata mamba musique awa na poto ezali susté kata bango pe fo nzale beta bango pour ba prendre conscience faut ba musicien o nzale beta bango voilà partager image bande comme sous ba mona musique awa na poto ezate fali pupa akobeta te ezaki prévu pour le 28 février et vous allez susciter. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Técho d'Enar TV. Ciao.